Mbote na bino nyonso bolandaka biso to pe bolingaka biso to pe bolingaka chaîne na biso ya Famille Libota News TV. Vraiment Famille Libota News TV eyaka na bandako na bino bandeko na nga. En tout cas totokaka te toyeka directement tokoti. Merci vraiment na bino nyonso o bo recevoir biso na bandako na bino. En tout cas na nzela ba téléphone na nzela ba ya télévision na bino. Vraiment bozwaka temps na bino ya kotia ba méga to pe ya wifi na bino pour que bo meka kolanda biso boyoka nini o to meli bino. Vraiment to sengi na bino merci beaucoup. To sengi vraiment particulièrement na Famille Libota parce que bon vraiment bazaka présent pour na kokota na kata chaîne na biso soki to tie émission. En tout cas to bengi bino nyonso to bengi ba Pesha Love balobi vraiment chaîne na bino yangoyo ba Dinachou bokota boya vraiment te bana ko soutenir to se soutenir kande balobaka to za la together to za la bomoko et ça la bien et ça la kelengi balobi vraiment botama na kati ya Famille botama Dinachou botama Pesha Love oyo kelengi oyo ka sentiment ya ko vivre oyo ba ndenge nini ya ba vanda kana batu ndenge nini ba respectaka batu. Voilà, en tout cas vraiment na bengi bino nyonso. En tout cas au koti au like vidéo vraiment et ko sala nga plaisir ya trop et puis vous attendez ko landa ba vidéo na to tina suka vraiment ko sala so bien c'est ça la vraiment bien tant bozola na biso tant bo chaka ba commentaire na bino wana ça fait du bien ya on pour ça ka biso to avancer to continuer toujours ko luki la bino sous ben information moko eza vrai na lobaka nga na kata chaîne na biso Famille Libota tozana te pona ko ya ko kosa batu tozana te pona ko créer ba polémique tozana te pona ko luka makambo bisika makambo te non toyaka ko loba ko sala ba analyse na biso na likambo toyoki na o biso mo toyoki na matoi na biso moko. En tout cas nde toyaka ko sala ngo analyse tozala kana te pona ko fonder makambu tozana te pona pepe pona ko diviser ba tout pe ko sala soki ndenge ni non eza na kata chaîne na biso te to finga kapete. En tout cas vraiment c'est une chaîne éducative vraiment soku ozwi libaku il y a kokota na chaîne na biso vraiment okozala na jamais de si ayango na sengi na vraiment kaka soki okoti pour la première fois o s'abonner o cliquer na cloche à notification et ko sala biso bien à chaque fois to koti si okobanda komona et que mais là vraiment yo moko ressentir que non mais kabiso nous et que ça la bien et que ça la bien wana vraiment to pesi mbote na biso na Belvi Kandila patron na balobi poutine de l'écriture balobi maman na bango vraiment to pesi mbote bisiko puis ozwa miza balola apambola yo abatela wana pour ça kitoko zali ko sala biso vraiment balobi armée de guerre nde makambo armée de guerre ils ont pesa makambo bandeko en tout cas na kacha Belvi TV balobi bokota eza ko inda film moko kitoko babi pe bino batadina na badina choué balobi vraiment na DDTV film pe ya sikiza kuna en tout cas tokota na bosali nde titre ya film na film moko kitoko bandeko nga. En tout cas tozala wana tokota tosala plaisir da ba artiste na biso vraiment oyo baza bon moko o ba monique il faut bazala bon moko pour que ba kende liboso. En tout cas tozala na pona ko soutenir bango et ko sala bien ba Pesha Love vraiment sengi na bino pe bokota et pas dina na la douce babina DDTV bokota kuna. En tout cas et ko sala bien makasi c'est ça la famille. Voilà la famille. En tout cas voilà ce que tu dis ko kota na mozindo ya histoire na biso to pe ya émission na biso auto eli na mokonlelo vraiment bomoni na miniature na ngai bomoni na tie papa Gingombe côté kuna bomoni maman Silia Bisalu et puis na tie Belvi Kandila patrona eza na bato to ko citer kande to lobaka mais to tie bango te et puis sikana to tie bango te to tie kaka to préféré ko tie kaka 3 bato oyo parce que bon ndi baza principal. Voilà la famille bomoni petit tralangandi na tie balobi Gingombe a ignoré les lo Belvi Kandi a préféré Silia Bisalu bandeko na ngai eza ko yinda papa na biso gitango alekaka na émission ba retomber ezalaka toujours ceux qui vraiment Gingombe aleki na émission. En tout cas ezalaka toujours ba analyse fait ça la makabebele bene ba c'est parce que ayeba koloba tu vois ayebi koloba ayebi ko se défendre
Alors, la façon dont papa Guy a se défendre, ils ont la batebele au bazaka la maîtrise dans côté, bakokaka vraiment ko supporter en côté topé ba misusu, ba maîtriser na bango ngo mais juste kaka bakoluka ko créer le mot ba topé ko tia ba sujet moko bo pona ko luka quoi moko benda ko tirer ba na bango quoi donc c'est dans ce sens là. Alors, biso ba o to bi papa Gingo beto bi comment papa Gingombe a fonctionné azaka na hypocrite te alobaka yango azaka comédien mutu te juste kaka soki apona azalaka mingi na la patrona to pa kubimisaka la patrona c'est juste ezaka choix na ye ba valeur au Bellevue apesa ye en tout cas amona ba valeur au Bellevue apesa ye amona considération chez Bellevue yango ni sala ki azala pembe na Bellevue yango ni sala ki abenga ki la patrona alobi bien mutu nyonso oyo afutaka ye na film en tout cas aza patron pour na yeto pe patron wana eza en option ya papa la biso Gingombe la famille en tout cas la mona ki mo titre moko ba kuna boye ke Gingombe andimi sila a félicité sila bah genre mon cas ya bon bah titre mais na côté na mon cas titre et puis je me suis dit ton amoni émission peut papa Guy ça qui émission ah mais quand on kokota émission on est papa Guy alobaki parce que papa Guy vraiment to ebi qui après sta mingi na kati ya Bellevue TV et puis film surtout zeli ko sala armée les gars papa Guy aza na kati vraiment et pour ceux qui ngana kende plus loin ya koluka kotala vidéo wana na landa vidéo na yo kama lobani o ebimaki na kati et surtout pour na papa na biso elombe en tout cas na meke ko la l'émission na landi vraiment émission na très bien aboké binyoso na yoki comment papa Guy alobi ponga la vraiment du début jusqu'à la fin pour que ne bandeni pe ya ko se défendre et voilà alors papa Guy alobi et qui juste par rapport à la question oh ba journaliste bande ko tunaye abane juste ka ko répondre oh ba bande ko tunaye na ba journaliste pe ande ko tune pe na ba précision penzate abande ko tune kaka ndeti mono ba parabole c'est comme si pe ba yebi papa Guy baby da papa Guy ndenga fonctionnaka en tout cas soko tche kombo mutu alingaka na été azakane tout drobit alors journaliste façon d'ailleurs poser qui ba question na ye et qui ba façon moko loko ba façon moko ba piège ba façon moko do ache mutu te mais azo poser kaka pona ko lo ba ndeko langa c'est pas tout le monde azwaka temps ko kota na ba réseaux sociaux hein ezaka mutu nyo sote même ba mo ba comédien eza ba comédien surtout ba zwaka pas temps pe ko tala ba filmer ko kota ni eza ba ngonyo sote tu vois et dans la bateau sous moi à continuer les réseaux sociaux en côté et dans bateau soit peut-être même toute journée mon copain de jour peut continuer YouTube t voilà bateau bazan la con ouais au moins pas continuer en côté tu vois à côté pour que ça la paix ayoka qui n'est pas mission pété atali n'est pété alors quand il répond par rapport il y a ba question de c'est papa Guy en tout cas ils ont répondre par rapport à la question ndenge bazo poser les puis la question bazo poser les dans cadre beaucoup locaux la bazo s'y poser quoi na ba genre moi bon alors papa Guy avec mieux placé pour na ko répondre première des choses il a répondu par rapport à papa Elombe à tout journaliste à tout nier na bona ko tchangwa ka ni Elombe na bino en tout cas mikolo vraiment na lingi vraiment te ceux qui bolingi boko ta na émission bokende na émission wana boke kolanda boko mona na super promo en tout cas bon mon émission bino bolanda boyoka par rapport à analyse na sala ce peut bolandi ko na boko comprendre alors question à liboso ba tuni papa Guy par rapport à bana est-ce que na bango le tozolo balelo bana papa Elombe bana papa Elombe est-ce que na monde à théâtre au soko bimisi bana est-ce que bana na baza bana no ba bengo bana na yo to pendeni en tout cas papa Diaby non baza bana na ote ko bimisa muto ngo bateke baza bana na oui effectivement il a raison sikoyo na ndenge bango bazo mema yango ndé bazo mema yango c'est comme si papa Elombe azwaka bana ngo ce qui ndenge non papa Elombe aussi aucun jour aya ko papa Elombe a répondre à juste ba question oyo ba journaliste ba pour ba tunaka ba journaliste ba tuna question ba lobi mais papa Elombe bana o ba uchi na groupe na yo bazo potana bana na yo ba bilo moi bazo potana alors pourquoi au sengisi ba otine papa Elombe répondre en tout cas la sala effort na sala bona donc ça na sala be mais ici baté alors likambo so ezaki likambo ya koloba ko maudire façon journaliste na zoto la papa alobi a tout qui papa Guy est-ce que vraiment
okoki kolakela mwana no moko ya théâtre en tant que patron ya théâtre ya groupe olakela mwana moko mabe olakela mwana tata mabe est-ce que aza parent na yo to nde non okoki kolakela mabe te après papa gi aki koverifie tu vois omoni na ndenge moko mabe te soki babi malédiction avec cause ezwaka ezala parent na yo ezala parent na yo te ezwaka so moto ayebi likambo te ati oza parent na ye te akoki mpo koloba mabe ezwa yo c'est pas dire kaka parent na yo okoza ta mosusu mwana no ya nini oyo mwana no mpe ya groupe oui pour dire que papa gi ayebi na ye bamakambo nyonso wana te oke ezalaki nani azorépondre ne kaka par rapport nde bandeki kopose alobi soki malédiction wana eza avec cause ezwaka parce que ntango yo ozosalir nkombo ya mutu osalir nkombo ya mutu wana ayebi eloko te en tout cas effectivement directement so mutu wana alobi mabe et oui c'est possible mpe ezwa yo tomona yango c'est possible ezwa yo c'est possible mpo okoseli ye makambo soki okosi mutu makambo te là c'est autre chose mais soki okomi le niveau kokosila mutu makambo c'est possible ezwa yo mais natali mpe nakie plino natali papa elombe il n'a jamais dit que y a laquelle nani mabe atikala koloba te même émission papa elomba asalaki journaliste abandeki kotune donc okolakela mabe abi nakoki kosala yango te kolakela mutu mabe c'est ce que papa elombe alobaki na monoko no nga nayokaki mais les gens ont transformé cela que papa elomba azolakela batu et puis eke bongo eloko namona mabe oyo eza kati na biso bacongolais ya mabe nde ekendaka na vitesse donc makambo mabe ekendaka vitesse omona information longo ekendaka rapide eke petit kaboni partout mais ya malamu jamais ekende na vitesse wana donc les gens préfèrent mabe ke malamu ozomona bato bakoti na rythme ya mabe bakoma préféré na bona mabe ke na malamu c'est vraiment triste hein c'est vraiment triste ça a passé na makambo ezoleka na monde na biso ya théâtre na monde na biso ya bacomédien vraiment ndekolanga ça fait très mal information moko boye oyo eza bafausse information tala ndenge ezwaka ampleur tala ndenge ebetaka bavue mais likambo omona likambo eza réel oyo abien bato bakoloba esala bongo te pour dire que bato basi bamesien na bana mabe bato bazolinga na bango vue wana ya mabe oyo eza na réseaux sociaux oyo eyeli particulièrement na koki oloba biso bacongolais mpo eza kaka mpa na biso buzoba oyo eza kaka mpa na biso alors toke côté ya Belleville Kandila patron kuna balobi ke a ignorer Belleville sika moko te o papa Gingombe atikali ko ignorer Belleville ana temps wana ti a félicité Belleville et puis journaliste tu vois so ba yami papa Gi bazalaka batu mo ba oluka ko kota kaka ba kota ba toucher papa Gingombe lobi na oye moko ngana tengi ba patron ngama yo e ko tengela ko ba Belleville ko tonga na ko loba oui Belleville c'est ma patron tout allez comme problème ben monsieur Salam tu vois au moins le problème mais ngana netikali ko tanga nga komba Belleville mais tango yo lobi na makamba Belleville oui na lobi Belleville ba tunie question mususu est-ce que lelo mutu moko soka proposer yo afuta ombongo afuta kombongo plus que Belleville caché na onde yo linga caché no plus que Belleville mais otika kokumisa Belleville est-ce que ça papa qui habite na sala ngoti eza na mutu moko te akoki koluka kopekisa nga na kumisa Belleville azate po eza munoko nanga eza nzoto nanga bandeko eza koyinda pour dire papa qui considération ou azwa pas Belleville to pe oye pe a considérer ka Belleville est tellement fort elo na sepena papa qui pose kana crainte te akoyo koloba devant la télévision azaka na crainte ta kana ko banga mon côté quelqu'un qui na koloba makambo te po osela ba émission azala kuna te azaka vrai elo na sepena ne pona bongo po azaka vrai de tout son cœur tonga aloba likampe aloba likamba solo azaka tout droit but bosala ba émission te azakuna te essentiel ya le but vérité alors biso batamoki biso ba congolais particulièrement to lingaka vérité te biso bisika vérité ezali to lingaka te to lingaka bisika bato bazokosa bisika bato bazosala mabe nde yango wana biso to lingaka alors en tout cas papa Gi nzamba kosunga moi eloko bozalaka nango lelo bozoluka ko débattre to pe ko combattre ngo nzamba osala grâce un jour tokomona un kimia ekokota ya solo
parce que bino bozo kita na bino akoloba ole akoluka ko critiquer to pe akoluka ko sala to kilini bocha akalika nyonso na mesa papa ki abi mabe eza mabe babombaka yango te babokola yango pete moto pa lingi yo te kolakise te ke olakise ke alinganga te nga fala lakise ka bolingo to osala basamba te semble eza te pour dire que na monde na bango théâtre place à sentir que au sentir que en tout cas awa naza aimé te il faut kozala prudent donc okoki kosala semblant te il a bien dit ça okoki kosala semblant te donc il faut kozala prudent makasi na vie à lelo parce que vie est tellement compliquée balobi vie à lelo est très glissante hein et donc il faut vraiment koyeba nini ozo sala faut koyeba comment ko se protéger yo moko pour ceux qui ont mis se protéger te ezala mutu musuta yo protéger yo alors toyeba ndenge nini ya kotambola bandeko nanga ba comedian bokanga o to kanga ma 5 to kanga ma 6 to zala bongo balingi na bango biso te batikali na bango kande na oloba celui qui n'est pas avec nous et contre nous donc c'est comme ça que makambango ekendaka eza penza bongo donc bozala o boza o pe boza te monde na bino comédie eza vraiment monde moko ya turbulence donc bomi yeba nini bozo sala boyeba ndeni bozo kende na makambango sur les réseaux sociaux et kozala bien makasi vraiment la famille Ozomona. Donc Dingombe, il a parlé de Belleville quand dit à l'obbi que tu vas bien Belleville tu vas bien fait ce qu'il n'était mais quand même Ozomona, il considère Belleville vraiment il considère Belleville futanga. Il est mon patron parce qu'il a futakanga motuno sa futakanga atangi ba renate atangi ba banani ba atangi ba te belé atangi vraiment ba renate ifoko atangi ba bobo manoka atangi ba gesho ipo atangi ba te belé ba Jérémie atangi vraiment ba te belé oh nyo so ba futaka en tout cas ba patron pona ye c'est ça auta grandeur na yete mais tant que mto misa pombo on na poche au foot pour la musalo sale patron yo boyango pourquoi pourquoi parce que pourquoi bobo yaka qu'il a patron à Belleville quand il a patron pourquoi bobo yango pourquoi bobo yango pourquoi parce qu'il a foot à ça les madame so papa Giboye un homme très intelligent au moins que muto aza kapona aza kana sentiment c'est la sentiment mais il est tout droit au but sous bazolo makamba boui en tout cas ils a pour flatter et puis papa Guy alobango aza honnête dans ses propos aza vraiment honnête alobi ngo que nazalaka artiste ya mutu te et tu qui nazalaka artiste ya mutu te mais nakenda rande ko jouer na ba chaîne ya batu alors na ba chaîne nous sekenda ko jouer ba considérer nga baza ba patron nanga donc c'est dans le sens là mais les artistes à monter ils parlent ça ouvertement mais les gens ne comprennent pas toujours bazana pour le côté bazizani bazana pour créer problème ceux qui m'ont fait la émission les qui très bien au moins à ta place moi au critiquer les gens faut mon kaba luka baki ko diembe la kota Pape Lombe que y a andimisi la par rapport à nini c'est par rapport au lobby makambu il y a Pape Lombe OK moi na biologie qui ba na théâtre ba bana na binoté donc aux a droit mon côté sur bana wana est-ce que Pape Lombe il a parlé de ça est-ce que Pape Lombe ça le lobo makambo wana qui fait na droit bana wana to nini Pape Lombe yemo kwa na bana na ye Pape Lombe ba ni baza ba intello ba intellectuel ba ni ba leki na base de l'école ba ni baza bana o baza vraiment bien formé alors avant déjà ni naïe déjà pourquoi bino boluka ko coach makambo pas Pape Lombe ko salir réputation Pape Lombe quand vous parlez des groupes Simba ba songi ba de groupe nini o ezangi songi na ba groupe à théâtre groupe ni ezangi songi zati bandi ko na tout ko sa makambo groupe nini batonga ate zati bisika nini batonga ate ezati bato so batongaka groupe nyo sizana mabe nango pe malamu nango bozo ka groupe Simba te bozongo bo matchongo likolo so pe de non en tout cas esopa bino makasi botika groupe Simba ezaki jaloux te sala bongo na lobango bato nyo so bazana groupe Simba bango nyo so kama mabe uti pa na bango esali ezaki jaloux parce que bon mon groupe Simba et Mathieu nem ta bimisi nem ta sali bana oya bimisi ba sali ke théâtre mata
jaloux wana yoki moko pesa bino keto bolo ba n'importe quoi pour na Papa Elombe. Alors eza etali bino moko to bokote toujours koloba mabe Papa Elombe. En tout cas ça n'engage que vous-même. Ça n'engage que vous-même. Papa Elombe ça la vie na ya na bana na na foyer na ba famille. Donc bino boloba te ko changer qui Papa Elombe na été et kolongola ye qui mettre avocat na été donc ba oh nyo ça na kolongola te po bino ba ku to pe ba tu mususu kaka ba ki ko finga Papa Elombe ko sala le côté. Et puis il n'est pas dans tout ça. Et then ka bino mo bo créer ba bino la ba titre na bino bo créer pour que bo salir image à moto. Mais Papa Elombe en vrai dire azalane kunate a répondre à juste ba question o ba journaliste ba tourner par rapport ya bana o ba bimi na kati ya groupe na ye ozomona effectivement tout le ba enfant biologique baza ba enfant artistique pe bazali plus na papa gi olobi mabe parce que bana pe ya musala bazalaka bazalaka bana na musala na po bana yo formé baza pe bana na yo mais baza bana no biologique te c'est ça la différence. Donc ça un peu ça. Voilà la famille on a qui m'a éclaircir bino par rapport à titre mususu nani Gingombe boye non. Gingombe jamais attraira Belle-Vie quand il a patrona pour azayaye ya motema alinga ndenga zali. Voilà en tout cas bon s'abonner pour partager on retrouve à la prochaine vidéo.